chrétien maman simba on ba kisi yango nazo loba so ibiloko wana komi kokota parce que ya bozu ya mokili grand-père Dingwe aloba na télé abina kati ba serviteur ebele obino mona ka minene bazana bona eloko te parce que na yebi ba place ba kotara ba tobe ba mona ke le roi liboma mazai na raison dernièrement ba ne to le kabanda ba kanga ki ndeko mo musicien na bato ba kufa na kati mutu musique ne sala succès faut ça ba danse wana pour musique ne et sala succès faut ça ba signe wana ndeko fali na ote ko landa yawo ali papa mo alataki et comme ko teka ma mokili mobim $1000 le papa Louis Vuitton c'est qui lokola ba travailler ki yango ba ti yango ba esprit qui amène des danses sur la terre oui même des danses vient de ce monde-là. Parce que hier à travailler na bateau yo baza na molili. On dit banane. Tant muto travailler na sirène andoki. Tant muto bomi maman na ya bomi papa na ya zandoki. Tant muto nani mission na ya zandoki. On entend de Bofali beta tatouage le boko nyonso. Ba sine nyonso ati na kata le boko ne e na signification na ngo. Ako dessiner to musuzu sirène na ye. À quoi dessiner ton mususu démon na ye, à quoi dessiner mutu a pesa succès. Rossi TV. On a tout le monde à théâtre, émission, musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à kaka. On s'abonne, ok la notification. On a des sika makamwelali et bébé Rossi News TV. Ne makambo. Bonjour, abonnés nous c'est Rossi News Télévision. Très heureuse de me retrouver encore de nouveau chez vous dans un nouveau numéro de l'émission Fort et Vert. C'est toujours moi devant vous, la vôtre Sarah Matoumou, notre Madi, Marcelo de la presse. Bonjour à la patrona, bonjour à l'homme qu'on appelle Monsieur le DG, bonjour à Madame Francine Boukoumba. Autrement dit, Madame Francine Boukouma en direct de les États-Unis, bonjour à toi. C'est dans la part de la patrona. Bonjour à Mirakins de Montréal. Bonjour dans m'abonner encore une fois. Nous sommes Rossi News Télévision. Toujours Kanakati Actualité. L'émission d'Abissou Elelo, na Mbeli Bino Prophète Maton d'Azong, sur le plateau à Rossi News Télévision. Tout ça, la moi, synthèse, il y a centenaire, et où t'es collé le 6 avril. Bien sûr, au Monaki, monde, bah, sur le bras qui est centenaire, il y a Simo Kimbango. Et aussi, il y a des gens, oh, bazo, loba, rumeur, ozobiman, et ceux qui président, il y a la nini précisément na kati ya kamba bato comme on a président tambola bato bazolo balo mais or que eza likambo moko eza makasi o eza caché au président Zolukama il y a des gens au bazoé bango na noté et aussi to kolobela ba signe parce que to comme des jeunes attendent de la fin des bazoloba il y a de signes eza ba pacte au toujours ça là sans les savoir né la teli na ba coiffure na mabina toujours e bati ba vidéo ezali toko expliquer toko loba na bonne libinora boza la brancher bo vandara wana bo bouger parce que ba vidéo eza borota là toko loba j'espère que tu comprendre. Alors Montréal edenga fungolilanga plateau. Bonjour encore une fois Madame Francine Boukouma, bonjour à la patronne encore une fois et au tebisone épreuve to travailler ka to ça rendre to kanaki. Montréal fungolilanga plateau ba fanya Rossi ba revoir le sousou prophète Matondo parce que zong le sousou na kati ya plateau à Rossi News Télévision, c'est bon. Prophète, bonjour. Bonjour, maman journaliste. Bonne santé. Nangolu Nzambe, ça va. Voilà, ma fan va monio lisusu, tout ça moi synthèse il y a centenaire parce que le centenaire est yinda ki mabe, n'habitez pas na yo ileka kindeni. Ah, Nangolu Nzambe, mpungutu lendo, ma campagne pasaki malamu, nyoso to senga ki na Nzamba lola. Pour na mukolo wana bino moko bomonaki ezaki lokola férié moko boye ezaki kaka te biso bangunza mais si mama ki penda na bandeko nyonso bazaki na bososoli ya fumu kimbangu ezala bandeko ya armée di sali bomoni bango ba défilaki ezala banani tout consort c'est qui journée wana ya le 6 avril ezaki mukolo moko boye ya munene et pasaki pena malamu. Alors, tout le monde qui est présent, c'est un président actuel, na Kamba, il y a des gens baoloba. Et là, on est le président actuellement qui est au na Kamba. Ah, et là, on est le président qui est au na Kamba, il y a ko tombola
mabele oyo fumukimbango bande ko sela musala bato bazo comprendre eta kenda ki te pona tourisme to te pona nini makenda ki parce que le 6 avril ezaki pena mukola munene o kimbangu musala ya molimo centre to tozwaki indépendant so na kati ya indépendant wana mabele o fumukimbango bande ko vanda ezaki pena na kamba ko kene kamba ezate po akomi kimbangiste to pe azaki na ko sala pona nini makenda ki po akene ko kanisa te mutu azate lelo tozo célébrer yango ezaki fwani ata mabele wana amimoni sama wana ekozala pena moko ya malamu ko kende ya président na kamba ezalaki bongo. Voilà, surtout zongi mukie na émission yote koleka, yo lancer un message na ba autorité ya mboka, ba ça là vraiment un fort, ba le 6 avril férié. Et tout qu'on peut mettre na mon président, j'espère que nous bangunza bosepeli. Eh biso ba loza ko sepela makasi, toza ko sepela makasi ndé tozo continuer koloba mokonza mboka asimba pena décision wana. Ndenge moko pa prometa ki biso to ba kokota na assemblée ezala te dossier moko koti sima lobi wana makamango sile libongo c'est que journal le 6 avril penda photo célébrer ngo za férié parce que bon mona de preuve nango moi lokola moi te mbula lokola mbula te journal ezaki ka bongo c'est que journée oyo il faut ezala ka bongo c'est que mokonza mboka pa azolanda biso na bokebi nyonso Nzambe Pungutulendo azala kati na ye asimba pena mukolo wana soki kozala férié et kozala pena moko ya malamu mingi. Voilà, j'espère que le message est passé pour na bino batu ya bilobela. Bino batu au président, comme commissionnaire, au tambola non. Raison à ma question à Kindele Kamba, j'espère que le prophète a expliqué en gros. Alors, prophète, nous avons boye, lilo vraiment expliquer biso non likambo toujours comprendre té. Parce que biso ba brebi na bino. Si le biso a perdu, bino de bon ngambo pas nzambi. Alors il y a pas c'est ça que bino ba kambina biso bozo tika ba brebi na bino ba za la perdu. En quoi? Je sais pas Montréal coach l'épisode d'abord vidéo wana avant to côté na deuxième émission na biso tout a na vidéo et puis ton dozonga o expliquer na nga na bato ba otala yo mais pour pas comprendre le cambo de Ntolobela na deuxième ben émission na biso Montréal proposer les biso na image wana et puis tozonga tout juste après faire sortir l'ange des abîmes et aujourd'hui ils sont en train de réussir. Il y a des esprits qui sortent des ancres de la terre. Qui amènent des danses sur la terre. Oui, même des danses viennent de ce monde-là. Voilà, de retour sur ce plateau, j'espère que toutes les vidéos où voilà les abonnés musiciens n'abisso yamboka inosbi, innocent balume, nzembo na yope, oyo biso nyos totai ko bina, nzembo na cartona qui na monde, mais subitement tout moni ba tomber sur bazala ba bimisela sur marambo, tout moni ba signe, ba danse, donc en fait ba bamsu to sala ratoye baraté. Au sein du Kamobo, au sein l'impact, total les vidéos nayo, et c'est un peu quoi expliquer biso nanou, bah signe, parce que bi signe sur la spiritualité et ça a une signification nango. Donc oui, bah signification bah signe mususiko. Actuellement pour les musiciens na biso bah coiffure, bilate ba olata biso bah signe ba maboko bah nako bina en fait. Ils ont vraiment maming pour na biso bah brebi na bino to komi déjà perdu. Merci maman journaliste. Et loko moko na koloba ya mutuya bana nzambe bazobunga mingi yango ndeko frère Patrice ayemba ki alobi muziki ya mokili ake se retrouver na kati église ya église ake se retrouver na mokili c'est que yoko mona lokola vidéo bouti ko lakisa bishwawa ya ndeko wana je ne sais pas so kombo nani na ba danse na ba façon ya kosela wana nyonso wana eza na signification nango c'est ki ba danse wana ezo bina eliko lo batelo kwa ya bina yango tikanga pe na bina yango to musu ye azo ko adorer nzambe o ye ayebi
Tom Moussouya Zoko adoré et loko ba PC ça la parce que pour musique ne ça la succès face à ba danse wana pour musique ne et ça la succès face à ba signe wana parce que yena ba signe zo sala Tom Moussouya quoi azoko adoré Tom Moussou dragon parce que bino bozu ba signe wana mwana nzambe to komi ko binango le kaboé par-ci par là ba zo binama eza pena moko ya ko sala ke ba surtout na ba na nzambe ko landa mingi mokilité ko landa mingi bandeko ba musicien parce que koyemba na bango parce que l'album n'est pas ça la succès faut Alexandre na ba signe moko boy o ba PC eza lokola commandation ba PC so ka sala ngote mo etala mezate mais na kata ba na nzambe lokola ba mi PC na mokili mingi yango zo mona ba mbiska dezo koma na ba biloko oyo mais na ebi cette fois-ci elongo na fumuki mbangu makamunyo se kozwanzela. Alors, à part Inosbi, à travers la vidéo, tout le monde a vidéo, les gars, même s'il y a bien un pasteur, tout le monde a. Mais alors, ils ont été, tout le monde a signé belé, donc c'est belé pour un musicien, mon sous. Il faut décrire ce signe. Eza penda kakayete maintenant landi ka vidéo na ye presque ba signe wana yango pe na monaka na bande ko musu ba musicien c'est qui comment lokola ndeti wera azan ba signe ne mo opération dragon c'est opération dragon oyaye. Il y a aussi un clip, il y a photo, il y a dragon à tirer. Bino bomoni ah, le quoi tirer photo dragon, ba danse azo bina, tika biso peto bina, mais nzoka ye azo ko adorer dragon na ye parce que azan nzambe na ye. Parce que ba na nzambe bazo mi pesa mingi na kata makambo wana. Yango zo mona, moi biso to kende liboso ezate. To mona minute ba musique comme ko dominer mokili. Ba danse na bango zo dominer mokili. O mona papa na maman na ndako mwana oye manzembo moko boye. O mona ko yemba te. Mais parce que ezali na monde na bango ba bongisa ki yango malamu mingi ba ebi dete ah musique ndenge ke betama elambo ndenge ke latama so yo lata mu tonso otala ngo foko na suso ke sombango komona mutati na gomme mais ba ko moteka ngo cher parce que e outi na monde mo ba travailler yango komona ndeti ndeko fali na hotel ko landa yawo ali papa mo lataki e comme ko teka ma mokili mobim $1000 papa Louis Vuitton c'est qui lokola ba travailler ki yango ba ti yango ba esprit na monde esprit to ba ko ti esprit na kati loko soki ya leki de na télé mutu nyonso o mona ye o azana kati libana ya kibonzambe a Hollanda ye yango na ko dresser message na basina ba na nzambe baza pena très prudent monde komi ya kokufa c'est façon to kende so to andi ba signe wana to landi ba elateli na bango to landi evandeli pe lobeli na bango e kozala pena pasi liboso ya ba na nzambe c'est pas seulement ouais osuki kana ouais randeni toma ba signe ba warriors ali te nyoso wana yango na zoloba nyoso wana o ba na nzambe bazolanda o bazoluka kosala parce que o ba omona makambongo mingi ekoma pe mingi na biso basali na nzambe tanto memongo na église ate église faut la bien faut lata boye kota na pantalon za swegi tout consort parce que moi na nzambe akomi na devoir te faut na sala eloko wana po mokile mona ngai komona ndeti ndeko fali sine moko zwa kataka soki boye soki ndenge ni ataka wana yazo ko adorer ndemso do va bonde lokangi miso te maboko likolo kangi miso bonde na nzambe ye pas ko adorer nzambe wa ye parce que na ba signe wana yo kangi photo tam sur la téléphone no ozio tende ya taka et pourtant c'est dans les sérieux pour ko adorer nzambe na ye mba mona ko zanga boyebi akomi ko sel étoile na yo mo miyebite vino mo marché ate parce que yo komi ko dapité ye na makambo o sala makambo yo sala ezema malamu te ba dapita makambo malamu ya mabepe na babwa kaka. Voilà, m'adapter à ma maman là, moi ma bébé bois kaka. Alors maintenant, selon vous, batu ya molimo bangunza, selon vous bangunza, bozo mona mokilo ndenge zo tambolela. Comment boyi ko ça pona ko arrêter biloko wana? Mama makambo eza ko sana ote ko loba na émission to ote ko sana bino makambo eza ebele pende ya ko sala, makambo eza ebele ya ko sala. Biso ba serviteur photos zo devoir ya ko orienter ba na nzambe to memba bango na présence en nzambe parce que na kati église maté comme lelo recevoir joie pambolama bala voyager c'est ba ote batu ba bongisa batu suka ya mokilité na apocalypse lobi bien na tango suka ba signe nyonso ko salama makambo ko ya malade ko ya kufe ko ya so biso wana na kati ya église ba serviteur be ba te ya ngote bango ba ote eloko ya ote ya etuta muntu po muta kabela ye mais soki tuti ye po abongwa na ote ya ngote so biloko wana ba signe wana lokwa bana nzambe ba komi kolanda yango zo mona pasi pende komi komona muta beti tatouage nzoto mobimba a dessiner par exemple ndeke na lipeka ndeke wana presque yo mona kiye mission mo songolo pakala nena mona ka ndeko fali a beta tatouage le boko nyonso
Ba sine nyo so atina kata loboko ne ena signification nango. Ako dessiner to mususu sirène na ye, ako dessiner to mususu démon na ye, ako dessiner mutu apesa ka succès. Parce que tant yo zuango betango, mona mutu so dessiner mami watana mu Congo. So yo zube mami watana nga pe la betango parce que na sentiment na sala, ozo dapité ye, mais ozo bosana o yo zo sala et memelo malheur, ezo kango makambu étoile na yo ezo beba. Yango biso basé na Nzambe, photos apena bokebi akozongisa bana bato na nzela parce que bana Nzambe belé babungi nzela. Surtout dans le monde de Mokili. Autant les hommes serviteurs le rôle en gaïna lobate, na lingana musique à Kofi Ming, na lingana musique à Fali Ming. Kofi azando kité. Azando kité. Balobi arti mamma kambo muto sala yango ndé kindoki. So Kofi mamna kindoki sala ata yo. Mais parce que yé a travaillé na bateau yo bazana molili. On dit banani. Tant muto travailler na sirène andoki. Tant muta bomi maman na ya bomi papa na ya zandogi tant muta mission na ya zandogi siko tant muta sa makambo wana biso ba serviteur toza pembe na bango po tozong sa bona nzela mais toi pembe na bango te to mema bango to kumisa bango na koma na fani na ye so to na komi fani na seki nzamba akati na nga sute c'est suka na ngo mema na nzela o yazo mema na ndaki grand-père edingwe aloba na télé abina kati ba serviteur ebele obino mona ka minene bazana bona eloko te. Parce que na yebi ba place ba kotara ba tobe ba mona ke le roi liboma mazai na raison a la raison ayebi par place ba ba kotara so biso nde tozala na droitique ba na Nzambe na zo dresser message pa na biso to yeba mutu nini ko dapité makambo na zo sala dapité makambo européen so bo moyi mais ko dapité te makambo européen so vi na sa mokili si matango kufi ozangi place okene. Alors tant que vous basel Nzambe Brosa nini kasi pona toka ba Kofi parce que lobi que o bazo ça les gens ba travailler na batamolili ndeni parce que Kofi a sali commune mona ya ke na studio ya minze mona ya ko travailler na batamolili comment maman moni habillement ya muto alati na autre pese exemple ya lipapa habillement ya muto alati na nzoto tango la cha batu babilamba moko bo ezo pesa lo kumute pa ina Nzambe o mona biso pe bandeko basi toto moni lambane bimina marché pour que sombango yo pour mo la tango tika na rata lokola jipo zo reni mikobo zo benga moi si mo zo reni se jipo so ki rebo so batu ba la tango ya reni sango na kombo na ye na kombo be esprit na ye so to mo la te habillement wana c'est qui omiye bate akomi ko sel étoile na o sayo moko yeba parce que ya za na monde ya malamu te aza na monde ya molili moi na molili za nini elamba rolata batu nyonso ba kotala na TV bozana poso sombango parce que na minute wana alors ça sous sacrifice ba batu te akomi ko sacrifier batu na elamba wana kako ya lati to yoke sombango lati omona lobi kuna via muté baby omona kuna mabale ezate ka kote kamera malamu ezate kufe koti donc ya zui tatouage ya beti na nzoto c'est ba pese condition moi tatouage yo beti na nzoto mutu nyonso otala yo asepe nango soki e pa beti signe o na nzoto c'est qui est pas komi muta monde na biso. Parce que tant que yo position na beti na nzoto c'est que yo po komi muta monde wana omona makambo nyonso osala moyen avancé ezate bien ko composer nzembo a composer nzembo a koti na studio po ayemba mais avant nzembo wana bima biso to yo kango te bango na monde esprit ba yo bien déjà ba vandi ba yo kango ba te nzembo yango ça va ba ju esprit wana to ba koti na kati nzembo wana mutu nyonso azo yo kango amipesi na kati nzembo wana mbala moko ozo memama na monde na bango yango na yebisa bana Nzambe ngonga o eza ngonga ya kolanda ba distraction ba ndeko na ba osela biso te eza ngonga ya kolanda yawe Nzambe po te tomona kembo na ye. Révélation sur révélation kimbongo abaki centenaire na ye mambo bongwana prophète azo kundola ba mambo peut-être ozara ignorante to yebarati lelo boye bango que ba signe nyonso eza ba signe ya ko adapter te ba tatouage ba lateli li papa lui Vuitton fali $1000 mais le ba misel biso ya ba $15 ya ba $20 pour na ra tolata ba secret yango ezobima. Alors prophète toi na kati ya mokili batien so ba censé au sala basali Nzambe te ba miyibi baza ba cameraman baza ndesi mo réel mirakinzi baza ebele. Alors tango lo ba bongo c'est que ba musicien nyonso ba bongwana to mutomto sara mamnaye. Oui maman journaliste musique ya ka kisité musique ya kisité musique à 100 qui c'est musique à 100 qui c'est zali parce que na ba musicien chrétien maman aussi ba kisi yango na zo loba so ibiloko wana komi ko kota parce que ya bozu ya mokili
Mais bandi pe n'époque aussi. Te n'époque ya kala total la maman journaliste n'époque ya kala neti ba papa o ba yemba ki banzemo na tango kala c'est bon bazaki na bango tomso na ba magie bazaki na makamu na bango elateli evandeli yo Franco tango no yemanzemo ba lakso tatouage Franco beta na nzoto totiko mona ngote Révélation. Franco tsa yembi tsa kufi totiko mona na tatouage na nzoto te papa Lutuma Simaro tsa yembi akufi totiko mona na tatouage na nzoto te mais lelo ba signe komi ko lakisa maseki ba kindoke bande ko bombama e komi siko ko bima bana nzambe to mona ngo siko bana nzambe pe to a prudent te tozo landa yango o ya salinga pe fona salango ah mutuka mobo e moni mutatamwe na mutuka porter zo fonga malikolo nga pe fona sombago o yebi te est-ce que mutuka tom so za ngo cercueil. Dernièrement, bande auto les kabando bakanga ki ndeko mo musicien na bato bakufa na kata mutuka. Nani prophète naï makambo ana te. Bakanga na bato kufa na kata mutuka. C'est qui parce que bana nzabe ba ko poete tozo landa makambu oyo ezo sala mana sa tango. Mais esenge to landa nzambe poto mona bénéfice en nzambe. Soto andi mokili elo malamu to rozweza te. Et ça, un pasteur msou baza attaché, il y a un musicien de Tobenga ya mokili. Alors, et là, on y va porter là, on va changer kate. Et loko yo bandeko basé na nzambe bazala kataché kati na bango, et lo liboso basé na nzambe balanda mbongo. Alandi azala peme na mission wana opesa mbongo, mission wana obwaka ye, baye, si c'est là. Jésus a salé ba parcours na ye, to ki place ba bwaka Yesu masiya te. Pierre ba bwaka na nzembo moko te. Jean babouaka yete musique ando robeta bon tango musique azarate Yesu azaki na mokili mama Yesu azaki na mokili fumukimbango azaki na mokili mais totiko yo kate babwaki fumukimbango na nzembo moko boye lelo bako mobwaka ka bango c'est que ba olanda profit moko boye pemeni ya bandeko musicien wana ebite so na pemeni na ye na ozwa succès na ozwa mutuka na ozwa boye sko tango yo ozana pemeni na satana c'est que poko mi satana moi je connais un musicien ba satana oh ba satana parce que muto yo azali disciple ya satana za satana. Un musicien ba satana. Donc on azali disciple na nzambe c'est qui na nzambe. So yi muto aza disciple à satana c'est qui aza satana c'est musicien oyo aza déjà disciple azo sala oyo maître na zo tinda ye. So yo sko nga mose na nzambe na pembe na ye. Neto zwinde ko papa pasteur mo za pembe na ba musicien. Denis Lesi. So yo za pembe na musicien. Prophète des nations. Ozo kumi prophète des nations afumuki mbangu mama na pekisa ko loko wana prophète des nations za fumuki mbangu. C'est que azab sko tango za pembe na muto abongo ozo porter nini. Mabesi mabe yo vo lukaye abongo la mutema ala na nzambe. Lokwa mokonzi pe mobiki c'est pour yo te yaye. Mais yo te yo ku so sa ina mabe, so ka sa mabe yo courager. So ka ba fingi ye ku ta ke finga su batu wana poni bo finga linga fali. So ba tu ba lobini mabe ku ta ke zongi sa bo poni bo lobeli ye boy. Est-ce que mosai na nzambe? Mukomo malembe mama c'est bon mukolo moko te un serviteur lokolanga na fuka mpeme na président tanga maboko président ndo fuka mapa na nganga na tie maboko lo barabo ya liboso mbongo mo santo ate prophète yango siko tozo loba liboso mbongo molimo santo zate mbongo fu mutaza na maîtrise nango mbongo so tellement beaucoup mpaniquer mama miso molimo so kanga mi batu bakoma paniquer na mbongo mutu aza miso molimo ata bakoito na bac central na biso awa bakoito pe bosala mbongo naza l'aise parce que nayebi nzambe mpungu tulendo na otambola na ye parce que bango lokola ambiance ekota bango nzoto kibomoto ekota bango nzoto bakomi kokangama na bandeko bazo sela satana seki bango pe baba satana toke na kati ya église sheka bara boshe abani ko parler langue bana nzambe pe belé tango parler langue do moni ete mosakolier wana ntoma mais na kata langue wana azobela to msu sirene na ye na kata langue wana azobela esprit moko boye oyaka kokwisa batu na kata langue wana obela esprit moko boye oyaka na moment wana sala moi miracle lukuta parce que yo pozui langue wana komi ko parler ngo yaya na bénéfice à langue wana eza nini yango mo ibana nzambe ba obunga nzela teza biso bangunza lo bungisa nzela bino parti mususu biso moko biso toza bangunza biso to bangunza ezaki nzambe na lola emoko likolo senzaki nzamba lola biso tozali bato toza kolanda misala o bango batikaki tango landi misala ya malamu pe olanda yo na bosolo na kotosa mibeko bango siko balandaka misala na kotosa mibeko te banda kotuna baba papa na bango molimo bazaza asute akoma leader na ndenge ne papa molimo abwaki papa nanga molimo azali tabula bukasa walongo papa na ye prophète Ntaumikanda tuba suma tuba ya la François papa ya prophète Ntaumikanda c'est Fumukimbangu Vuluzi da Bandombe
Voilà. Révélation sur révélation. Donc comme vraiment la souka émission na biso. Mais maman langaza, papa na maman bango bazali. Ah maman langaza li mambweni walongo. Bango bazala bo moy. C'est que dans ça musala tata nazana bato bakadanga itilelo. Mais tout bando retourna bango. OK non ça pe miso la bango maman Sarah. Ngosu tuna bango te papa maman no zara wapi. Aye biso ka te fali à la poto. Merci beaucoup à émission merci à abonné sur la télévision. Merci beaucoup à madame Francis Boukouna Ngeleka en direct de les États-Unis. Merci beaucoup à Nelson Ekiambi Bossamboka. Merci beaucoup à Miel le grand Voulouzi, le jumeau de son jumeau. Merci à Sarah Kong à la parisienne. Merci à Tabita Kiambi. Merci à Fanny Matumona, Steve Matumona, Jessie Matumona. Merci beaucoup à Montréal, Mirakin Zingano Zalara pour la vie. Merci beaucoup à Cashplay, Alvaro Kiambi. Prophète Tokomi vraiment la souka. Merci beaucoup pour Nathan, merci beaucoup pour la révélation. Montréal, toi aussi, c'est Michel Boito Rozong, ça sous vidéo innocent. Donc, si on luka mambo makasi nzokande makambo batami déjà na ajuana mwana de simba donc mwana de simba moto. Ndeka chéri na loba bata boye bazaka sous tebison sto beba. Le innocent bipe a beba. Donc pas battre au kanga makama na ba grami senzo rande abeba. Prophète comme na suka mot de la fin no pas ba na nzambo déjà ba bungi ponde tinga pe wena bunga na ngai déjà. Merci maman journaliste. Ilo bananga suka ezali na ba na nzambe totika kolanda mokili. Bandeko tozolanda na mokili wana ba produit biso elorote. Mais bazo baby sande bo moina biso parce que bango bazana ba succès na bango ya moment mo ya mukie basali azu a René na ye mais yonde mutozo landa ye ozotikala na kobunga to landa nzambe oyo yebi c'est qui moment oza moment souter kolanda ba signe kolanda muto lokwa lati bwenga pe na lata lokwa tamo na mutu nga pe na tambula lokwa va na kita malamu nga pe na va na kita malamu lokwa fongo te moment ezali landa iloba na nzambe tango na mutu peto sa yango po ete lobi ozwa penda bo moya seko ona zaki na koloba yangwana tikete mokonza mboka babongisela biso pena jour à le 6 avril la bétisité nango le 6 avril ezala férié kozala moko ya malamu pona biso bangunza nyonso pe ba serviteur nyonso ya nzambe na ebete nzamba lola apambola biso. Voilà, merci déjà à des annonces qui on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. La patronne, bonjour à toi, bonjour à Miss DG. On se retrouve prochainement, restez branchés, au revoir.